Merci pour notre fidèle internaute à l'émission Oyo. Et bien, nous avons un briefing. Oyo Pesama Bongo na notre humble serviteur Nyorjukeya du côté image, Tozana Ibo, image, et puis côté générique, Tozana Valdo Valdi. Alors, chers internautes, toujours on est dans Sabino, toujours sur le terrain. Tu me dis qu'il y a un peu de tamboula, alors tu veux surprendre mon mobile moko. Tu veux se trouver et mobile moko, azape muto asali pe minki na musala o. Mais à travers qui tamoko boué, azaki héros dans l'ombre, mais sikoyo à apparaître dans ma solo. Alors et beau image, la même image, abina film à Jésus Christ filmaka. Balancer les soyez public et vivre. Bonjour. Bonjour Junior Kia. Ah, Bengata Junior Kia. Il y a Bengata Junior Kia. C'est là, c'est présenté. L'internet va vivre l'émission briefing. Ok, merci. Comme on a équipe Bumba, Ndenge Junior Alobi. Vraiment, tous 8 ans trop dans mon sala Oyo, peut to sali moi ndamba ba déplacement, poto luka, to enrichir ka koye banabiso. Donc c'est un peu ça. Équipe Bumba. Junior Nda va continuer. Donc, il va se présenter. Vous dites que Ekibumba, le boss Maurice Moukoul, je crois, vous a branché ce côté, où ils ont dit ma solo, et puis, à travers le monde, il y a des missions. Alors, Ekibumba, ma solo, il y a de éviter, parce que ceux qui tournent fait à théâtre, ceux qui ont cinéma, bon, ma solo, on va bien au camp. En fait, Kobanda. Tobandi ndenge ba jeune nyonso baza na quartier ata na masolo abale babanda babeta mwana nzela banini tobandi normalement na 97 ndenge tolobaka na biso ba belge na ba français ba na 1997 donc moment tobandaki wana tokutana yi toyi na ba mimoko Prince Longomba tozaki na Fils Mbuki, donc moi va combo belé, y compris na les oiseaux poser ma question, na ba époque wana et c'est un peu ça. To meki ko lukata on to saliango na quartier déjà wana ba sepela na biso et puis ça biso courage to mona ke biso to koki na biso na ba TVT to se déplacer OK na ke premier groupe na kenda au travailler pour na les canaux télévision avec groupe Kabamba donc groupe ya Solé Massas Zaki na Luapula, il y a Zayova na Luapula, tout répété na Denis Malou. Donc c'est un peu ça. Après, on a toujours écouté, mais c'est Fioti Ngoma. Donc Fioti, Azabena Moutoyo a fait une confiance. On a travaillé le col à metteur en scène adjoint à groupe Naé pendant 3 ans. Donc on travaillait ensemble. Maïe les bélés, Fioti, Maïe les bélés, Pekotangaï. Donc après, on a eu un déplacement dans le Nigeria, on a 6 ans, on a équipé qu'est-ce que nous pouvons faire pour Tokoma Nandenge au Bango Bazara? Je crois pour Tokoma côté Wana, en Zolo, les fantomas des acteurs du Congo. Alors, au Nigeria, à partir de Bona Nigeria, au juste ça, au continent, quand on a ou bien c'est pour t'équiper quelque part, on va faire aussi. Oui, justement, Nazalaki proche n'a pas acteur nigérien, mais Koloba, pour tout la sincère, ils ont été pour Nazana net, n'a pas d'okosa, va congolais, n'engue to mesana okosa. N'a travaillé qui n'a pas nigérien, na art, mais Nazalaki vraiment proche n'a bango. D'ailleurs, président n'a bango, il me disait chaque fois, ah, et qui? Mais osa beau, osa na art, pour nani o s'intégrer na bisoté. Et il y a une difficulté, bango va travailler à l'eau, bisoté na groupe il y a un tel, bango et une association des acteurs. Parce que pour eux vrai bien, il faut un manager na yo, azo booster yo, azo l'exa, na ba presse écrite, na ba télé pour producteur à mon yo à solliciter. Mais nabi mais biso a peut tout ça fait na association na biso acteurs. Oui, Zalala, oui, quand Mami Bongo, le président Massoum de Brembe, il y a la Kaya, la Kumamba, voilà, il y a le Bézali, mais Kunanga na Yepsa, ils ont un mandat il y a 2 ans, renouvelable une fois.
ce qu'on renouvelé une fois. Donc, troisième projet pour participer sur ce. Les autres permettre et ça l'année. Idée nayo aux agi président pendant 2 ans au meni au sali apport nayo. Soit il peut au sali à 4 ans, d'accord. Mais dans 6e année, nous soyez à participer idée nous soit pour ça. C'est pas que aux allons vendre le royaume. C'est pas ça. Les royaumes, les locaux, ils géré na ozo gérer bateau. Il faut que idée à oyo, tout personne n'a makane. C'est parce que c'est très important. Bon, tout le baquet, Nani, Niger, tout d'un coup, on s'est retrouvé dans le Congo. Façon, on s'est retrouvé dans le Congo, on s'est retrouvé dans la raison. Pour normalement, il fallait toujours dans le Niger. Oui, il fallait dans la Kuna, mais je peux te dire que tant qu'on a au Congo, tant qu'on travaille avec un grand frère Nanga Fioti, grand frère Azalai Kulutu, tu Vandinaye, tu Vandinaye même Ndakumoko. Quand on a quelqu'un na image té, image où ils ont témoigné réellement que tu es un acteur. Tu peux aussi témoigner ça par tes œuvres sur place. Mais ils ont peu important aux appels dans la œuvre. Mais à part cela, je crois que nous sommes en Nigeria. Pour moi, c'est retrouvé dans le Congo. C'est-à-dire, je peux avoir la certificat pour qu'on puisse retourner le film et la peine à moquer. Certificat pour tourner film international, pour avoir des certificats. Pour rappeler à autres là, pour te sur la télé, nous avons la. Mais ça c'est dit. Alors dit que non des œuvres, c'est la certificat pour donc Nigeria au délivrer bango. Mon cher, tous en ont réalisé. Séminaire Nimbo ça na ba Nigérien pour passer sa bino certificat. Est-ce que Nigeria muteupe sa Congo tout batteur congolais certificat pour passer la film international. Viva Riva film au ami au Pacha Sala. Est-ce que a certificat ou non, il y a un problème, il y a un certificat. Et le colobelo quand on a la télévision et ça là il a pas. Kota la paix mutawa le bango un grand parmi les batteurs congolais. Et ça sonne, et puis gagner un événement, quel événement, topé ça rabilo on a biso valeur, topé ça ka mboka na biso valeur. C'est pas que pour ba financer on a producteur moko to na mutu moko alinya organiser lo onaye azo benga batteur Nigeria. C'est simple, ce peut pas ko peut obenga open na luka. Mais quelque part il faut ta la film nigérien. Bien sûr. Ça t'a rappelé qu'il va l'équipe. Bon, comment il est le lobby? Koleka biso c'est trop dire. Mais le problème est l'inga na ina ipselo moko obenga mo ba film nigérien. Mais so ngo beta masori ya oya biso bi théâtre. Té ngana ko ba théâtre té je crois et boy image le boss Maurice Moukou le premier aux Hollandais biso. Likambo ya théâtre c'est entre bino moko parce que justement ngana ya marape Baptiste Msusu. Alors ceux qui non déjà ngana grand cinéaste. Il y a un grand cinéaste. Au joueur à la coupe, groupe la biso, groupe théâtral au Bilamba. À Bungi. Voilà, il y a un ce qu'on a une aloba. Batebele baza ba faire accidenté. Vous comprenez? À côté na libaku, pemene na bango basali groupe moro boye ezoleka. Ah, mais il faut ce qui ça bango ba mona lokwa koleka na TV, cela veut dire c'est qui ça bat. Or, c'est pas ça. Tous les cas, on a TVK à poto, c'est exaté. On peut s'en dire exemple, mon bandé, on a vu ça na poto. Baboti ban na poto. Ban on a tam sou ba ebi géographie qui ya Congo te, ba ebi tam sou moi ba site mususu te, loko la loboko Lumumba na nini awa ba échanger ba ebi te. À travers Babilo on a biso na langue auto loba. Tokoyi ko aider baleki na biso ba botam na poto ba yeba quand même moi lingala ayeba quand même à référence ya Kinshasa soka monelo au monde na TV5 c'est notre pays c'est le Congo c'est ça mais avec quelle éducation tout ça la soki toyeka na TV rien que poto sexe alors si c'est comme ça tout ça la ka banini to seka. Mais je crois que c'est dans la bio bien au se tourner film au bandela on va piper au succès on va. Il y a tout ça la différence de le baquet, de la certificat. Comprends? Là, on a film moko, na o débité en awa na Kinshasa, photo sili sango na Nigeria. Donc bientôt, je crois na deuxième image na yo, na deuxième émission na yo, to Luka, na ya na ba image ya o eza déjà tourné awa. Bongo nasuka bomo na ndeni ne isile la na Nigeria. Est-ce que dans le bien les boss motema ya maman Anne Kibamba maman Abiso na bino. Mais pourquoi pas
tant ils ont tourné film peut-être au moment on a Air de Congo hein mon cannabiso bien sûr pour que sous ça va dans Lomé ou bien en Côte d'Ivoire quand la bateau ils ont boya wana OK si ça va dans Boka na kobo ya Nigérien ata mokolo moko te baza ba frère to travailler na bango ngana na contact ya bien na bango et puis awa na ki travailler na papa Kwebi papa oyo a pesi lisusu ba mayele belé a pesaki confiance vraiment na travailler na pièce moko tumba zelekaki bat na poto Kinshasa batali azo loba lokola Nigeria moni aza congolais mais des fois mutu suka yoki alvio aza Nigeria to aza congolais a jouer ndengo wana na film wana chaque jour bato alandi yango amoni bien donc na koyiko boya Nigeria te pe ba Nigérien te to travailler na bango en collaboration mais c'est pas que tout le baba fait sa biso certificat Coupe du monde tokenda bato liboso awa na Congo lelo Nigeria commence 50e Coupe du monde na bango mais cela n'est pas dit que biso bato fait ça ba certificat pour ba marquer Coupe du monde. Est-ce que c'est na landi bien c'est aux zones na mois de bi au travail qui na artiste na biso Fiuti Ngoma bon actuel relation na Fiuti Ngoma bango nyonso misatu on a travaillé na bango na travaillé yoka ba kombo na travaillé na bango na travaillé na Kabamba Masasi ya Sele je te salue na travaillé na Fiuti Ngoma ya Ngoma je te salue na travaillé na Papa Kwebi au moni déjà qu'on travaillé na batonné mona na zara fier na bango na leki na nzela oyo ya ba groupe folklorique des groupes moroboé bina bana baego ye bango ali yo moni ko na succès c'est pas comme ça. Eh bon image moi comment on a la 04 donc est-ce que là groupe ya théâtre bien ya et comment on va groupe ba mbonda mais ba kotse on na monde ba cinéma pour baluka kaka base espace ba linga na TV baluki moi mesh mo ba komota na kombo sans payer ba komi ba star. Je crois que tant yo ba dengwana producteur au produire le film là parce que on sous-entend que vous êtes un grand producteur ou so produire parce que les restes sont dit que non bah moi mesh mo ko ya tangi c'est autant producteur non. Oui, producteur en fait porte est en ouvert. Actuellement, on a travaillé en coproduction na Nigérien moko, producteur mon Nigérien. Mais hier, azaka na mufanzi oyo ya Nigeria na côté oyo eza ngai moko. Mais toutefois, le roi eza filmé. Oyo amoni ki a contacter biso, toujours na adresse à Junior qui a so contacter biso, okoyiko ya otie maboko na yo, potango lobby ezala. Oyo eza filmé oyo esalema na ba Congolais na ba Nigériens. Donc aux allemand on a 3-4 acteurs nigériens. Oyo bazozela kuna biso tokoma awa tokende au moins 2 personnes oyo baza na kata film ana poto ke go finaliser ba travaux ya kuna porte est ouverte aux sociétés aux producteurs aux mécènes olingi kota na masolo vraiment porte est ouverte pour na producteur en tout cas porte est na opolé mais je crois que c'est Olandi bien si là na potanga biso ko ba groupe na hôtel pourquoi faut qu'on a na groupe. Bon, pour on a évité artiste nous tout le monde ata za na e ajuba na na nzonzi mais à cause de la fait la groupe na mo boé alors yo intéressé à hôtel tant on a zongi na Nigeria baza na ba groupe misafité baza na association des acteurs nigériens et biloko to ni to yebisa bato ba luka certificat bazalaka na agent wana la si actor guide of Nigeria. Donc, bango, na producteur, na caméraman, na perchman, na éclairagiste, bango tout bazar enregistré dans cette association. Comment ni genre ya organisation. Donc, et quand on a un producteur, mon côté a outa libanda a produire, bana quoi mais la bactère, tout bactère, pas cosa. Donc c'est un peu ça. Comment ni acteur a cosa producteur, t'es pas à contrôler dans l'association. Producteur a cosa acteur, t'es pas y pas à. De telle façon qu'il y a vu ça, va cosa. Est-ce que vous avez un film va pour $100? Bon, je crois. $50, va payer sur une chemise. Bon, moi personnellement, mais justement, il y a un moralement. Mon foyer va droit naïe,
au moniteur vous en association vous allez na ba mikanda na bino vous allez na niveau ya mututel fois comme déjà na rang ya caché boy mututel producteur aye bien on a mutu place azali azoya ligne produit so ngana tuna bon wana zo de la association ya ba artiste ya nini ya acteur ya nichega bon ouais bino na bino za peut-être ngapi na koza na besoin pe na yana contacter bino ya ngonde question nga kutu en fait lelo mituni za ya yo ngana mituni ya nonde ya yo soki tozalaka na association penza awa organisation munene bongo o tamususu papa na biso azo gérer yango soki olobi tuna nanu papa wana ogéraka combien des artères je crois bureau ezate effectif ya ba effectif ya ba membre na yo na yebite soki ayebi yango peut-être yo yebite pour yo na Nigeria oyo okuta ba makambo sisa ba structure musa échanger c'est pas to yebite parce que tokokende toujours na ebo image oui ba MC yebite biso beto zaka na net total ba réponse pour ça est-ce que ekibumba yo na monde ya ndunzi elobela gaoni ouais eza bien ifungoli baninga belé esali baninga bayebana bakota na banini mais ezozanga kaka moi une petite organisation hein pour na kokoma na moi ramo au moins déjà basala moi bloc moko lokola eza groupe teme eza banini mais eloko ekoma mabe na nzonzing po ba producteur bakoma na ba groupe donc eza nzonzing te komi nde soka za na posa mutu moko abakisi na groupe na ye biso tozala batu ya kingani non wana nde place kobeba nango yali et puis kobeba nango ti ezobeba ba président ya ba association bazotala monique structure mais tolo ba kuna ba benga bato ba yebana ba jouer boyo jusque là tout le monde a to bali po yebana te koyebana peut-être qui azoboma makama azoboma bango parce que yepe basanga ko solliciter te pas ça la masolo mote au moninga ta on a bandi ko sa film ya photo ndenge etekamaka na photo nga na banda yango tangu baoteka ngo na cassette vidéo na VHS na banda yango na CDT ebele lelo bakota yango na CD soki bolobi bo vérifier bino bato wana ba net boluka boyeba Edo Amani azanani Edo Amani c'est un producteur na Londres il était mon producteur eza pona ba déplacement nanga nde salaki moi video wana pendant 6 ans na ki ovanda libanda et salaki nde moi mais baninga mususu ba jouer lelo tangu biso to jouer ba osimbela baninga na bango bilamba. Je crois que toujours dans l'ambiance, il y a émission à Bino là, tout le monde est toujours émission à Bino. Les émissions maison numéro masolo il y a bien, mais tant toujours qu'à équipe bomba. J'ai l'impression c'est comme si ça pour rappeler là, moi m'a rembellé équipe bomba. Bomba. Mais non là bomba est-ce que au limbo là c'est qui était moi minute parce que on a déjà beau image en ça déjà que masolo comme na suka. Lelo na Congo kombo nyonso tu ezalaka na référence tango ezalaka na nini so batali kombo na bino ya famille bota musu batali mutu moko phare biso mutu na biso phare na kombo ezalaki Général Bumba bino nyonso tu je crois boyebi pour a obliger à temer et salara ke mutu nyonso tu na Congo ayeba Général Bumba Mwaso Djongi. Et il fut aussi le premier cinéaste congolais. Il est le premier cinéaste congolais malgré Azal Soussouté, que son âme repose en paix. Yende Mutaza, premier cinéaste congolais. Je crois Masolo, tout ça, là, on a Ezaka Makila. À tourner na Alain Delon, tourner na Jean-Claude Van Damme, tourner na Eddie Murphy, tourner. On est dans une émission mais pour la référence, les sous-cozons Sabatu, surtout dans les colos, il y a film Pilipili et Matamata. Donc, pour votre information, on a belge, donc on a ensemble les athées. Ce fait que le livre audiovisuel congolais, mon premier cinéaste congolais, c'est Général Bumba. Je crois qu'à Pobianzenza, on a moi si mon vous filles, vous pouvez m'accompagner des années pendant mais tout comme tout chité tout comme jusqu'à la fin de l'émission moi maloba moi bien bato balandi OK vraiment na c'est une émission oyo d'ailleurs pour nanga ezaki penza et correspondre na kombo ya émission briefing pour auto salia ezaka briefing comprendre na masolo na ebisibino ya film eza briefing pour na to komina nini te auto pesa eza briefing alors
vraiment dans cette émission Nyorjikeya vraiment Nyorjikeya donc vraiment na papa na biso na image et beau image donc ba courage à trop ba internet bolanda bo tinda pe ba message na bino biso toza na pona osala bino musala et musala ya bien bambote soki ezali bambote na opesa Talibo Talima na Belgique na opesa Emani Wenge je crois tozana d'ici là zoya bala awa Colonel Bumba ba oya poto ba famille Basilepo Pati Basilepo Nancy Bumba Emani Wenge oncle nanga azoya uko bala awa donc Atu Bumba Papa Leki Papa Suke batunyo surtout wana famille Loama Botalima Talibo Talima Kadi Clarisse Jean Bouyenge Mariam Loama et na pesi ba mote na ba artiste nyonso baza na poto bandeko nyonso baza na poto je pense que kozana bino na poto ezaka po na mbala te eza pe po bozo ba mayele belé boya pour renforcer ma solo pour ça les ma bonne forme je pense que wana moi message moke boyo ozala inutile atanga ba kombo po bozo belé boza pe ba tu bien donc bosa la taba po na musala na biso merci. Merci, chers internautes, c'est l'émission où je crois vous allez toujours brancher ce côté des 20 émissions d'Abino où ils ont qui vont vous présenter dans votre humble serviteur Nyorjikeya. Donc, ils ont Junior Keya, mais Nyorjikeya. Alors, on a les boss Maurice Mokolo premier. To yaza number 1. Nous m'oublions qu'on a number 1. Dans solo, on a puis dans mon panzi nae. Tout le monde maman Anna Kibamba. Donc équipe na pisa costaud koto image on tasimbi penda image de bota ba image elengi boye eza ebo image to benga ke ebo image et puis to benga ke susu nzambe image donc toujours ba image nyonso toujours c'est beau cliquer www.congoyasika.net qui beaucoup vivre ba image pour je crois pour na batu nyonso bazula d'émission et puis pour na ba fan no bazana na niveau mikili kuna vous belé alors nazo mona pe na musika kuna master na ngai akati Adi Shababa la duchesse alors bien nous faisons des émissions au père vous en a posa abenga parce que nazo posa la ngezani to besoin d'émission nazo za pe na posa pe na mon na pe ba remarque na bino ba ope ba robenga toujours bobetika de to benga awa ya wili mushini donc bobetika code na bisa mboka 00243 89 72 57 555 donc on a 55 bozo mona wana le foko bakisa 5 musu na suka pona uzwa Nyorjikeya donc nous quand on signe la bino na que vous avez belé toujours bobenga tant bozo benga et ça so bien mais tant bozo benga te to sipelate parce que to za surtout net to ça qui émission et l'autre ça on vraiment besoin ils ont dit ba remarque na bino on ça la raté que solo est développé alors pour la tranche oyo de souker prochainement vraiment la numéro ça